naninka na 5 esquisses tout à l'heure na sa qui interview na Jack Daniel donc ba sombela kinga yango na simba ina maboko donc voilà bo esquisenga bato baza peut-être choqué ba mona nga na bouteille à Jack Daniel www.potonapoto. La mine d'Ovo, Moni Masola forme va constater si c'est Paris batandi de Sombi. Oza Moschino 2016. Livré Yangoyo. Vous comprenez? Faut Betara 2016. Oza deuxième pièce. Aujourd'hui en 2016 dans Moschino. Pour Cyril qui n'a Betara neto. Moschino le roi to bageza idéologie. Ba versa c'est ya qui ba tout to baksa ki moschino ba tout d'accord. Ndako boya za te po azo beta ba pièce ba sangani na Jérémy Scotch. Ba tout bazala ki d'accord na yango. www.potonapoto. Un essayement qui dans entrepreneur. Donc entrepreneur ce que le ça au ko yanga funa matissant. Le ko na matisse de soirée na Paris, moto ça comme pour sa soirée. Donc il faut na commis de coco. Donc il faut na ça la jubilé na créer et le donc binga ne binga binga ne Alain Milando David Guetta Machaki Tokomosi Zoua. Merci beaucoup. www.potonapoto. Ba oba osomba na ba oba osomba clips bango. Po ba lobi ke mamba bilamba ezo tambola na ba accessoire. Oya accessoire oya invite eza 3000 €. Oya yebi to kopesa numéro à série abeti na internet ya 3000 €. Mais trop parler pe tuer mamba bilamba ne nazalaka papa na ndenga jeter mutalenga na potona na mona et puis otika la ozala te ponga za makila ba champion. Na betaka di lundi au vendredi, di lundi au samedi, di lundi au dimanche. Donc na leli www.potonapoto. Si qu'on a poto avec Gazalate bazalate parce qu'avec des mecs na bilamba na poneloni na poni baba ko lobate si ko mis no connaissait ay bana. Le secret de la réussite de vos événements, c'est Lovelyz. Simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel. C'est l'excellence à votre service. www.potonapoto. www.potonapoto. Mbote on se bazolanda www.potonapoto avec l'ami dont vos journalistes c'est du Saint-Testament toujours. Match qui commence avec les meilleurs sites www.potonapoto avec partenariat Nanganya toujours Congo direct avec Arnaud Devouma 500 mégapixels. On a besoin de ça mbote na Negolanga Junior Kadia Marcy Mudianinge Zalaga toujours. Le o na yambi ba jeune à Paris, ba saper à Paris, na DJ Monko l'homme d'événement Alain Milando toujours. Babina sponsor on a toujours lobela Lovelyz toujours. Au sponsor ba lobby ndenge zalaka na ngai babina sponsor na ngai Lovelyz ndenge zolanda nazokende kozwa ba nazobenga ba jeune à Paris makila ba champion batata bango tout nabenga bamona na makila ba champion noko loko moko boni makila ba champion umela la mine mosakole na leli mwana mabele mwana kolo panga futela rate kolo panga mo to beta masomo to beta mais ngala mona ki bato mona ki na Facebook c'est la qui passe qui la première au kolela yo na madame na nzela voiture zika ki bino ko expliquer bato les kay non ndenge nini bon ne balo baraka après la pluie vient le bon temps.
ezalaki kaka car ezalaki nango kaka na mwa kokoso car ezalaki en panne bamécanicien na biso kaka oyo ya mboka basololaki na net car ya mboka basololaki yango bien te biso obulai net car ke babongisi plan tokende boye car esali yango vraiment mais tellement toza kaka bana nzambe atikaka bana na ye te net car yo mosakolo olobaka ke non toumela vraiment ngo bato toumela ndenge mpe kaka nzambe aprotégeaki biso toumelaki vraiment nazo remercier les bon dieu donc ça va quoi ça va mais lelo temi na bana ba Versace bana bon mamba bilamba vraiment nga makila ba champion oui il a plus de 20 ans na poto bandi mangaki na makila ba champion bato to bandi maki wana ba champion zéro polémique pour nga na mutu te ko yo ji comme des garçons Versace te nga na sangsaka tout net na minute awa na Pierre Balmain oui ba Pierre Balmain wa connaît pas demander ningi jibal ba Pierre Balmain va sentir à Versace na ba sapate na ba Versace quoi mais attends na infikita oh 3000 euros infikita yango te legi ko na ba Versace pour ba lobi ke mamba bilamba ezo tambola na ba accessoire oui accessoire oui infikita et 3000 euros oh ayebi to ko pesa numéro série abeti na internet ya 3000 euros mais trop parler peut tuer mamba bilamba na zalaka papa na denga jeter mutaleki na poto na mona et puis otika la ozala te ponga za makila ba champion na betaka di lundi au vendredi di lundi au samedi di lundi au dimanche donc na leli merci beaucoup to bosanité balobi ke mikolo yo banda to banda masolo ya sono tozaka na sono moko ya Ale Milando elombe balobi ye aza professionnel aza international ye baluwake partout akendaka ba Gabon akendaka ba Afrique du Sud akendaka ba States Ale Milando motema ya Judith balobi Ale Milando umela sono Ale Milando balobi soko za na fête na yo oza na manifestation oza na mariage anniversaire olingo mona freelance mangoyi olingo mona Cyril Kina Simogi Mbango olingo mona Hero Million Adelar Menga Jacques Mawanda olingo mona Lamine olingo mona ba play tout ya Paris ba bokuta na leli soki elombe kaka zawa na mona ba play ba oya olingo mona Vero Mangoyi elombe Oumela. Merci. C'est qui na fumu Simo Kimbango na bango. Nzambe na bango mete mais yiko Simo Kimbango na bango. Boni. Lamine Dovo, bonsoir na sebele. Talaka bino chaque été tozalaka bino na 2015 tozalaki, tozasu na 2016 des fois que tu dois continuer. Merci Lamine. Voilà. Avec na fête mo boy na chaki makelele ndio nga no de fumu azo e ba kinesi e bango. Moto pena il est idéologie na Paris veut dire qu'il a fait un mochino Kimbango. Pour venir que yango teme biso ba niyo mo loba. Bon, merci na parole là yo. Lamine Dovo, moni masola forme va kosade si c'est Paris batandi de Sombi. Oza Moskino 2016. Livre yango yo. Vous comprenez? Faut betara 2016. La deuxième pièce, aujourd'hui en 2016, dans Moskino. Pour Cyril qui n'a pas été tout. Moskino, le roi, il y a une idéologie. Avec ça, c'est qu'il y a tout. Tu as dit Moskino, tout d'accord. Tu as dit pour la pièce, tu as Jérémy Scotch. Tu as dit d'accord. La deuxième pièce, aujourd'hui, a été. Vous comprenez? Donc, dans les bons, match, tu as bien eu la couleur d'été. Il faut mettre en forme un livre. Si c'est Paris, c'est à côté. Donc voilà. Rien à dire, rien à commenter. Match à bien. Voilà, c'est qui n'a mais l'autant aux hommes idéologie pour yo babi yo kenda tant aucun na mushino balek no balando na mushino salon de. Et ça là bien moni so créer idéologie. To yaka mamba forme moni to kutaka yango. Biso to yeka to baksara implice likola ma solo basala déjà. Netika binope bozana na makambo ya journalisme bokutaki déjà Lamine Dovo bozo baksara ba Cyril qui n'a pas baye tangue Simon Kimbango forme na baksi implice nanga na kada Paris lelo so boule Moskino au boule da Cyril Kina. Donc il n'y a rien à dire, rien à commenter. A solo ils allaient renouer wana. Il faut baye bagayo et oza puissant au solande ni eza image mais donc au gros sarangate bisonné zawana donc rien à dire, rien à commenter. Pour la sonno ya Ale Milando vous allez qui n'est pas na fête ba maman. Ale Milando ngana koma obenge parler de congrès. Pour les seuls DJ où habita parler de congrès
pare ndima atondisa yango rien à dire donc il y a beta lokola baba américain ozo parle tozala wana lelo eza na ba image rien à dire. Alain Milan nous parlait de Congrès akila ba champion zawana Marie Kamama la mazana Zlatan Kevin Kamuzuna zawana Delar Menga Muninga Joka Sanchez zawana tobosalite kanta yala la zawana japa na kasuku zawana ozo ba nikesi ba kalipasa tobosalite ombre jaune Patrick Meka tobosalite Martin Semasinda mondialiste wa kendeki sasa zongi dans les bons kanta yala la azo somba azo talate. Donc dans les bons toujours Paris ayo yango wana batu tout ba Hollande Véro Mangoyi makila ba champion na bosa te umela de fago to tera bosa de vera Costa Ngunda na bosa de Francine ya japa na kasuku dans les bons mère ba petit bino tout boyebi famille mobimba na bosa de donc dans les bons na habite so retourna ngaso nini donc Paris yango to sola to la nouvelle call donc rien à dire na beaucoup de Congo oh ya zora solution ya batu tout donc talagaga babige mikolo beaucoup de pongo azo bongsa soirée mo ya c'est le scram Poutine c'est le scram wa beteli Cyril Kina na appena 3 chansons mikolo ba mo binga l'homme de 3 chansons c'est les zones betela ngai c'est le scram a beteli nga chanson batu tout baza d'accord nango sans oublier vena ko faire betinga 3 mabanga o ils na valeur à chanson moko on comprendre donc yango ba bien l'homme ils ont valeur à chant. Il y a bien l'homme de 3 chansons. Donc c'est qui est l'homme de 3 chansons, garçon chancé. Oh akutanana Yoji. Ba beta Yoji na ba pesa meso Yoji mbotote. C'est qui na kutana ine na 2015. Ils ont beaucoup de thé bazana ngo donc so ba preuve tout ça. Toro commenter coup de thé toro le barou de thé. Donc biso le bala ba preuve. Moskino, ils ont dans les bons. Tout savourant. Parce que bandeko no nini à part bakila ba champion. En tout cas, moi, ma forme, les lots, la mine de votre baumoni, tout à coup fait la viande, un grand prêtre, mes condoléances, la famille biologique, ya papa Wemba, Talakawana Viena, Belela, Fuma Bilele, Monde Yoka, pareil Yoka, Fuma Bilele, moi, Bimana Suisse, Yangwanzo. Mais, au moni, Yangwanzo azara na Suisse. Mais ça la bien tenga abima. Na koma na niveau Simo Gimbangu fala nanga kota Simo Gimbangu pour ma solo wana. Mais les seuls au vieux beaucoup. Pour ma solo forme faut titre vieux beaucoup la lobango. Sauf vieux beaucoup la loba titre wana aloba comme monotélé. Mutaloba lobby. Kofi a lobby Simo Gimbangu. Vieux beaucoup la lobby Fuma Bilele. Vous comprenez? Tous ça les lots kuta ko prouver te. Zaka titre les lots mutu musupa roya na Simo Gimbangu na kwa moko boy. Ezala ngope ndenge sala kaka. Mais moni lo Paris forme comme na nzela. Tokolo basu te wa betaka wa sala ka boy. To défendre ga Paris. La mine de voyo zaka na Paris. Biso na Paris to lobelara livre. Beta et lamba na yo ezana livre 2016 batandi to sombi ya lelo o c'est qui na idéologie na ya lelo dans les bons. Merci beaucoup Jacques Mawanda, ya thème na ba Versas. Jacques Mawanda, boni nzoto. Papa, boni nzoto bien donc et c'est moi tout na monio, enthusiasme boy mingi. Tout la ba jeune ba betawa, Paris était bandit hein. Ba ya bazala propre. Ba ya personne te bandit. Bimbaka ba Versas. Parce que on ba ngoza mingi vanité bloko mokili. Tout le monde mingi. Ngonze bima, Maroc bima. Turquie bima donc sanga sanga commun donc ba ko château je bateka safu ba be la safu ya ngoyo nguba ngoyo comment différent vous comprenez donc un grand DJ Alain Milando beta congrès à cela plaisir à toi donc il a de longue date na binso na libulu wala papa il est donc de longue date que dans le baté au moins le baté banda je suis présent que yaya boule bandi boté kenda kende nango ti lo kende premier DJ à beta masoloana donc Paris école de la mode. Donc, j'ai un tout à Paris, bien. J'ai un tout à Paris, propre. On peut zapper propre, mais mingi, on bima. Ce que oba somba, là, oba somba, c'est quoi les Cambouana, c'est quoi Paris, les prix à la télé chez Kazala. Le chez Kazala, nous sommes à moins 40. Voilà qui parle. Tu sais, papa, ok, Moulaï. Les poids à la tête chez Azala na Paris maintenant sto azala tanaï à son bilamba c'est pas qu'il y a Zara à son moins 40 c'est pas qu'il y a H&M à son moins 30 c'est pas qu'il y a côté monsieur boy à son moins 10 et à bon
tozalaka propre ya miso ya bato osaka propre bilamba ekoki toboka nango tozalaka dans les bons neti fuma lobi tozabani bamasa so à Paris bambote trop tomona bafilance mangoi basolikina bokota mpongo badelaka menga bavero mangoi makila bachampion bana toyeumela grand pote mare mboka na biso nyonso to donc mingi kaka tozala ini soki obika makambo eboya tobondela pour rien du tout peut-être Turquie bima bato ya 2012 baya pe soki tokoyeba nde nini oyo eza ya Turquie oyo eza ya Turquie te sikoyo na poto avec azala te bazalaka te parce que avec bameki na bilamba na ponelo nini na poni baba okoloba te sikoyo misi nokonesa ayebana donc ozala no pressé te zaka na forme ya bato eza esthétique miso bato esaka propre donc yango wana naza comprendre ouais tout à fait nabenga beaucoup tapongo bandal c'est Paris l'homme d'événement oyo mpena babi mpena abetaka balider tout oyo okokaka te sans polémique oyo okokaka te mais beaucoup tapongo abetaka badj minene desi baalain milando sonore David Guetta badj na Paris beaucoup tapongo oyo abetaka bango mpe banana beaucoup tapongo banana wazi leseki biso batémoin tato kaka beaucoup tapongo bandal c'est Paris boni nzoto bien père ça c'est parole du beaucoup tapongo bandal c'est Paris c'est bandal kosangisa bato koma momesa non donc tout bandi dia ba événement kala mingi te na beta soirée moko boye après jubilé son abeti soirée moko donc na kati jubilé mais il faudra sono milambo elombe bokila lokondo fa P4 DJ beta na salon de Congo donc DJ Milambo elombe donc yo yebiti on a donc yema donc maison on comprend donc elombe on a plus de 5000 personnes bon moni bana ba Congolais bino nde tembe pona tembe na bino yobomisa bino DJ ramoko na mboka o c'est parole de beaucoup temps pour petit dans la bouche koluka no ba DJ mingi te c'est parole de beaucoup temps pour bande c'est Paris tourner no na DJ Milambo za na elombe so za na anniversaire za na fête on a mariage za na conférence de prince contraté DJ Sono Milambo elombe siko babi oza na événement mosusu ya Seleo te bon na minute onde naza boye na parole de beaucoup tampongo naza nano na médecin oyo na programmé nanu te donc mais ba événement yo ebika nde naza boye naza ko manager MG30 un artiste MG30 na manager mais à part MG30 naza non artiste oyo na programmé te bon baza ebele bunguma leader en mboka pe aolinga kota na maison label bokuta donc tout à la nde ba événement ezala donc nde tout ça la na yo ti donc yo to beta ba émission bozela ndeza boye moi bientôt pas ça jubilé na ye voilà ouais dasi na boti ba nebele le ba soirée comme belé banine komi tout musique est commis banene donc on a fungoligé donc parole de beaucoup tampongo on a jubilé pour nous changer sous bantere et c'est nous qui dans entrepreneur donc entrepreneur ce que le ça au yanga ifuna matisa le on a mati de soirée na Paris mutodo ça comme pour sa soirée donc il faut na commis de coco donc il faut na ça la jubilé na créer et le donc bientôt dans un mois on a créé le moko na deux événements. Il y a fête à Bana Bandal, non ça la soirée à Bana Bandal. Bon, on a programmé date. Donc non ça fête à Bana Bandal, soirée Bana Bandal, donc Bana Bandal nous besoin en Suisse, Hollande, ouais puis partout. Donc Bandal c'est Paris c'est Bandal c'est parole de beaucoup tampon non c'est la venue le mot ya kitoko po ya ngero paraté po yo luta tembe yo ndete. Comment ça s'appelle? Moto na tembe na yo ekobomisa yo ale toket yo beaucoup tampongo moi ça pembe bana pembe motema pembe netka yo mo lameni mosakoli oyo asala bana ebele osala babandeni moi ça pembe ba petit nanga beauté image donc le entreprise est bimi donc au sein ici ba employé peut ba commis on comprend pas pour cela son époque à l'incrontitude qu'on en a donc de Tobaraka qui a de là menga euro million donc bozela bientôt mariage a de là menga euro million ezala donc si c'est moi quand à Paris japonais Belgique Paris donc tout ça on a ba série qui n'a pas forme bazali ba finesse qui la ba champion pe ba ali Véro Mangoi Beka Malolo
Donc tous allons avec moi on a réalisé exemple bananga aux paroles de beaucoup tampon on a assuré bino dans deux événements oyo nazo préparé yango après on a beaucoup tampon jubilé. Merci beaucoup. Merci Lamine Mosakoli. Voilà, merci beaucoup. On est qui batutu baneko lobela sono ale Milando ndenge zala kaka wana boyoki batutu babi les meilleurs DJ au akangi Paris David Guetta yaba DJ balobi avec Arnaud Louvuma batutu baza d'accord, tout le monde est d'accord, niveau Césanga Dialobaka tout le monde est d'accord. Na benga ipe David Guetta ale Milando sonore boninzoto kitoro yaya monité batutu ba saper tout ya Paris bazo nima misala na yo urungwa chipo batu ba mono penda bia la Milano na chebe pa mona face eloko lobeza te yaya moni Paris tambola boy vous comprenez ngai na loba trotter ba ndeko nanga ba ucholeka awa ba yebi musala nga sala ka musala na zaka sima ba résultat ko eza sono ale Milan de Lombe toujours professionnel. David Guetta congolais toujours professionnel. Et Bela Olobezate. Naninka na 5 esquisses tout à l'heure na sa qui interview na Jack Daniel. Donc ba sombela kinga yango na simba ina maboko. Donc voilà, bo esquizenga bato ba peut-être choqué ba mona na bouteille à Jack Daniel. Bo esquizenga yi ba ote ko pesanga nka siko na simba ina loboko. Merci. Binga ngane mo binga nga. Binga ngane mo Ale Milando David Guetta. Match qui tokomosi Zoua. Merci beaucoup. Voilà on beaucoup Kolanda. David Guetta Ale Milando ngizala kaka avec Ibabi. Ce qui parie nimio ça veut dire que mboka mobimba pe nimio. Merci beaucoup na bande konanga tu na mima wetu bela dinganga motema Julien Botalatala na bosanité Bujita Nani ya banani Mimi Love Babi toujours sponsor tout le sponsor na biso Lovilis Julien Botalatala babi tala le lobiso toujours Lovilis na biso moto na Mbarakuzia Ciseaux d'or Mbarakuzia saka na ngove na Arombi Toga motema ya mama Bujite salon plan Medi na biso mbote Arnaud Louvuma toujours qui tokomosi Junior babi Junior Lovilis babi Gérard Lovilis Junior na biso bambote Saftu ya Lovilis nous bambote dans le prochain numéro. Bye, ciao. www.potonapoto